Bandeko balandi ya mukolo masolo émission na bino kati na FM télévision kaka ndenge na yebisaki bino que chaque homme a une histoire et chaque histoire a un parcours. Lelo na cadre à émission na bino na mukolo masolo na FM télévision toye et pas ya sa grandeur le prophète Konde Polo Dominique représentant légal de l'église Lilo Bananzambe toye pona kozwa masolo na yende na yebisaki bino na kati ya mukolo masolo balobela mututé yemoko mukolo masolo na ye akobetela biso ndenga banda. Pour aujourd'hui te proposer première partie à prophète Konde ya vie na ye ndenga passa vie na ye et puis bokozwa lisusu na ba partie mususu ndenge a créer église Lilo Bananzambe bokolanda ye moko mukolo masolo ndenge opesela masolo na ye poto ye et pas na ye po yende apesa biso masolo à suivre avec le prophète Konde. Prophète Konde, bonjour. Bonjour. Papa Ozamalam. Nzamba Zobatela. Vraiment, Nzamba Zobatela. Toye na cadre émission na biso mukolo masolo. Mukolo masolo eza mutuye moko kolo lisolo na ye yemo mtabeta lisolo na ye to boyi o babetela ra mutu e komi ndenge mususu. Prophète Konde avant yo beta lisolo nga na opesa yo version nanga po batu bayebi yo oza mutuye bani par ci par là batu belé bayebi yo batu belé pe bayebi yo na ba version na bango nga pe na opesa o yanga na yebeli yo. En fait Konde ba ebisangai que yo ozalaki grand commerçant, c'est-à-dire mo pa o munene ya mituka ya ba grand car, c'est-à-dire na nzela ya ba Congo ya Congo central ba chauffeur nyonso ba memara ba poids lourd ba yebi yo muta bosa nyo azati ba biyo zalaki so muta osomba mituka fo mona yo muta oteka fo mona ka bisusu prophète Konde wana seri wana ba obenga na papa Dominique papa do balobi bande koteka mituka ndenge ka commerce ezalaka yango poni bato bapesa kombo multimilliardaire donc big boss obonga na kopana na ndenga mukiete sala yo ozala ozali. Alors tant moni cop na wana ndenge commerce sala kaka cop elali obité otali kotoyo ndekonomo ya mobali azaki na ye de an église na ye abunda bunda sangisa mwa batu na ye baya rapo basambela yo tali lokola poza ki na mo influence na oya ki multimilliardaire grand boss oye olekeli mayele nde bakinwa balobara obotoli plan na ye wana oye bisabiso pe ndeko wana soka za nani aza cousin to ndeko bobotami maman moko to tata moko prophète ozo seka réalité onga na zui na version na yango wana et puis prophète dans aux yeux église au commissi yango ya yo lelo au commis prophète Konde Polo Dominique ba obenga sa grandeur donc représentant légal au salpe makasi lelo commissi Lilo Bananzambe na kati ba confession religieuse ya République démocratique du Congo wana courage na bato ba sepeli nango po bundi makasi mais loko sala ka pasi po église ezaki ya bato me yo yango lelo peto lo ba église Lilo Bananzambe to boya ngote po to zala ki pe na stade to moni parmi ba confession religieuse ozala ki na 3 quarts babi ozana succès ndo babi nga gaz na terme na biso ba congolais ozana gaz à makasi église Lilo Bananzambe na prophète Konde Polo po babi lelo na papa Simon Kimbangu différence ezate na terme ba plein ya popularité donc au mati makasi bien que ces église ndeko wana na souligner kaka eloko wana prophète Konde lelo yo moko ozana biso awa na cadre à émission mukolo masolo donc masolo nyonso ya église Lilo Bananzambe potozwa version originale il faut ka pa na yo moko prophète yebisa biso prophète Konde Polo Dominique azanani pe auta wapi po lelo akoma mukolo ya église oyo ya bandate. Merci beaucoup pour ma solo. Ben que ça sera difficile banda banda musalo pona lo bana ba histoire na ngamoko peut-être que ça la penda pona lo ba masolo ni aussi ya vinanga la première fois on a bandi ben que na ya ka pona voter un message ko la pesanga normalement vina ngande on a bino
si je pourrais banda peut-être que banda nazaki nanoté un travail maternel d'histoire pour comprendre bien. C'est vrai que dans mboka na biso za mboka moko un peu écarté na kati na Zamba na Mayombe kuna puis de moment parents se mettre ensemble petit premier fils petit na bimi deuxième avant na bima la mère azaki jeune na mboka bando ensemble la mingi ke pour la première communion na mboka voisine donc bazalaki ba catholique hein oui bazalaki ba mboka musu voisine ça baninga bazalaki belé yena mboka na biso azalaki yemoko faut parcourir 20 km yemoko atika baninga na mboka pozaki faut atika mboka na za katikati entre école et puis faut continuer chemin na ye ceci ce qui les donne baninga peut-être banga ba kotika pe bazongi mais et atika baninga pona kota ola mboka na kati na nzela ya Zamba na nzela na katikati ya chemin arbre nzete ko ya minene faut kumata pona ko traverser nzela akuti moto bakunda plus et ça la plus de 1 an avant de l'école nzete on a mais basi bakunda ke akufaki mais ye sengela leka mais il savait même plus comment traverser pour mukufi bazota na face à face bakunda ke 1 an avant wana na mboka place baza wana mboka yemoko elle savait pas comment tanzete wana pour traverser pour aleka mukufwana esprit moko zwa ki tina ndenga sotaki ebite tina ndenga bando kima mbango parcourir katikati ya chemin tikala kipona koma na mboka te koma na porte ndako akoikao bato baye bavendi ko réanimer titi et c'est vrai que 2 heures de temps à revenir na vie de balobi mais qu'est-ce qui s'est passé dans nzela na voyage où tout sa première communion bandi ko relater tala na utiboyi baninga na batikali bango bazaki 5 ya zaki moko à traverser pe ay kokuta na makama wana et puis à 15 ans baké na mai rivière moko zaki na mboka na biso tout renga na kokuta 2 fois baké ko nager basalinage tant baninga babimi fait moko la nyama mai ebimi pour entraîner bimi mai komi ko bouillonner donc loko la ko toka pe ba moni loko moko loko la nyama moko mai ye poezo ye poeme mai ba komi ko memati katikata ya rivière ba bengi ba parents ko sa grand-mère de azai kwana abando saka plus d'une heure de temps à mobiliser la katakata mai moya azindezate donc on voulait l'emporter pour Agufa ti basaki babeleli na ko sambela nzamti fewana eko zongi saye ndia remonter batuna so basaki na somo na ba jeune na mboka wana ba jeune fille bakende ne ko sokola donc chapaki na 2 ambiches. Et 3e ambiche, nous avons na Zem, na Libumu, maman moko akufa ki na katamboka bazolela en plein matanga bon papa bayaka ba bon maman zana moi ba courage on bilanga bakende ozwa makemba po bayamba papa wana bakende kata makemba bilanga akena bilanga bakene na grand frère bien sûr na Libumu na grand frère nzela bakoti na bilanga place ka likembe zalaki na katikati na champ bamoni moto bazolela avant de kolanze te pembe na likembe na zolela mwana ngatikali bango vando yoka oh mais moto akufi ona zolela kuna mwana ngatikali bango batelemi immobiliser bango di bamoni moye ko bouger zate bamoni lenga bango nyos mama na grand frère wana zana no mokeboy
abi bazui mayele ke baba no zonga mwa muke sima mais ya azotala sika bango bazozala na direction tant ba mikiku bando bouger pour bakima mbango ya a disparaître mais azole la moine ye mutu bazole la sana kata cercueil atika ke bango bazana cérémonie en plein bakendo kundaye mais bamoni avant de commencer azole la pour abotaki en plein accouchement d'Akufi. Alors c'est quoi bando la moine na atikale nana simbela mwana nanga nana simbela mwana nanga mama na émotion wana anga kweya wana grand frère anga bana kunganga na kula mama kula te bazongi sema Monica place mama na zaki donc on dirait milinga après bazongi sima batiki azolela wana bakena mbuka na émotion so bakolo bake muto tozolela muto asana cercueil tukuti na bilanga place likembe moi to kata likembe zate batondo chatembe batonio so babi no jamais biloko ne ko sali matavi non comme il en était ici to tika ki wana to kende le père azaki na tembe bon babi ba muta moto 6 ba kende batala esika azalaki kolela c'est vrai temps ba komaki bazoka mungongo avant ba koma place on a bilanga ezalaki place likembe on ezalaki mais tant ki bato bazoya basutuka milinga etikali place azalaki nde bangunyo se batikala na émotion tina ndenge bazongi na mboka ba kokunda mutango mais maman vivre réalité peut-être bainga basala pona ko bolongola ngai moko na kati na libumwana. Alors c'était terrible batno se bando banga na mboka mba comme la maman na kufaki obakenda ukutana na bilanga wana comme les aki Germaine. C'était terrible. Alors Mukumba je peux évoluer bien sûr, je peux évoluer vivre bambiche belé titan on est kobotama mais kobotama j'étais peut-être moi noyo à vivre et belé à ba maladie ya liwa kelelo mutako kufa bien mutako vivre na kata famille mutabeli ko lekanga zate tina zo kola mec nazaki pena bo mwana tango na botami avant na botama 2 semaines avant kola no saki na tante azaki na couvent de sœurs zo tanga kola bazaki bango mibale tante bazabi maman na tante na oncle moko alors tante kuna na couvent à Lotindoto ke yaya na yo abota mwana mobali mais kombone kupese kombo msuteka Dominique tozala nelembo ya kosakana te barubunse barulonga te donc une semaine avant hier que a annoncé message en parents que nzamba monisinga 3 fois mobimba nala mbuka 3 semaines pendant ngana kobotama comme on est aux Dominique bo pese kombo ngamo mnatindie pona mosana ngana kani kosana katnaye. Mais c'était compliqué. On est au difficile. Et puis, na bandiko kola. Ma seule joie, c'est que na tant au bout de côté mes parents, c'est tellement harmonie parfaite. Titozo kola harmonie moto ça que na parents, c'est on dirait paradis. Na katanda ko na biso, c'est que foyer moko exemplaire pour na mboka na biso. Ezaki village mo munene ba jeune belé mais ndako ebano yamba payanyo suba ole de gauche à droite ka epana biso même koloje bat même obayeba nete epana biso je vois nazaki na ngotango na yukuta na katamboka nous avions on avait ba pigeon belé quoi ça a plus de 200 pigeons ezaki na epana biso na likolo andako. Et moi je jouais na sakana ba pigeon tout le temps, c'était jouer nanga pona ko sakana ba pigeon mais plein moi pas nanga malgré na tozaki na ba pigeon mais na ebi atagu ya pigeon te na lia pigeon te malgré bani amaché longo na moi na lia na monoko ezate mais ezaka réjouissance pona nga po azaka ko so ba pigeon lokula bande ko nanga penza na moi je savais pas pour les ezaki ndengwana. Ce qui n'a mon état pigeon kufune bando supporté
surtout période na mona ki ba épervier ba aigle ba bando Rolanda ba pigeon mais ba démonstration ba pigeon na biso ndo sala na ba aigle likolo c'est impossible aigle tikala ukangata ba pigeon te mais mona na mbuka ba aigle zo landa pigeon pour ekanga mais façon ba pigeon ndo kimla ça que ponanga sengana vivre expérience en tous les temps pour kanda na bando sana autant ba aigle pêcheur ba ndo ko zo ba soso na mboka ce qui ba memi soso na motala aigle zo ma soso ma erona zake mwana bando ko pesanga kanda posana matana ke ndo botela soso aigle azwe. Alors Tito Zokola c'était la joie totale dans les Bota. Mais au monde va inscrire commission de grand frère na école minga nazana mukebabi ou komayote. J'avais dit non. Soba comme grand frère parce que tout ça qui na Bota na bison surtout na grand frère ce qui a l'été na oliat. So la lité na olalat. Et place azali. Oui, place azali na ozala. Mais ba commis na classe na bingana tika la ya kende jamais. Alors na landi bango ba komina soba ba komina courbir ngana landi soba komi koto ngana landi ba koto na classe ba mona ngape na classe ba bimi yo ba communauté ozana mona abi jamais ba komi grand frère ngape funa banda classe to bandi malgré ezaki etumba bazongi sabatika bazongi ça pour mettre avec un autre tika à continuer classe c'était la joie Tito bando kozonga na mboka tiko kola na biso malgré période où nous avons rencontré dans la classe, baninga nyos batikali, on a période où nous avons la classe, mais famille un peu pauvre, famille très pauvre, un peu, mais papa nous s'est débrouillé tant bien que mal. Na niveau ba 3e année primaire ne ba para ba bandi moi ba mikakatano moi ba division moi ba problème 4e année ba kaboni et ça a commencé calvaire et bandaki mais pour para ba no mona ke moto ya bota melana elembo makasi ya moto mo wa bunga kina mboka porté disparu baluki ba monete et l'état batindi ba soda ba okanga ba paranios bakanga ba papa nyonso ba mutamutu nyonso ba mama batikali na bana na mboka ba mema ki bango na camion bazui ba boaki on ba policier bi côté ya la pirogue ya culotte nini ya rouge boye et côté rouge ni mukabo bando et ont traversé boye alors batikali pona okengela ba famille mais 3 jours basala ikona ngana bana bomwana moto abungi peut-être na quelque part a kangami na zamba azoko bimata ko bimaneka babino peut-être baboma que moi je dis non ezaka quelque part akomona na kaka mais ba parents basi bakay alors comme j'aimais beaucoup mon père pour cela dans camion na kanga camion na matana camion qui s'appelle en plein soleil au moni soleil où tumba kama bele que mon yatezate gangar zaki ba jeune nyoso ba nyoso ba van nangar nga libanda ngar kotala sika direction camion kay et subitement ezaki place terrain à bas les allées lumière moko na mboka électricité zate moni lumière ba chicher aux en plein soleil na 14h et lumière moko bimezo ka kuboma na mission na kangi mi c'est quoi au juste ni na vivre na baluki mission tala o bazana garso ba moniango bazo kipete na vandi encore na région canal na camion mais moi était lumière encore bimna bino son vandi awa eloko zobo manga mission lumière dans le monde modèle de lumière pour là il y a projecteur vraiment koleka ezo koluka si pas même na mission na kimi na toni bango et c'est plutôt comme la lumière on a moni à 3 fois babi azaka boy il est toujours comme ça quand il tourne papa ba kayo zo tala côté lumière bon token de kolala et on a 11 ans token de kolala penda pona ndekona bino batunyoso na mboka kimia calme po basoda bazali ba policier bazali okolo bate menga so na chemo tambe donc
image bandi on dirait bato ba uta likolo na mapapa bien sûr ngana mona rula bisimbi pour erona osana il était que ba ange bazo kita 12 baye le premier jour bazo kita on nda ko zaka bato atire comme soit zaki shooter bazo kota bazo mata ndina bandoka le yembo bazo emba cantique nouveau bazo prononcer cantique nouveau oh cantique nouveau ngana bi français te ngana yebi makambo te mais bazo yemba ndembo comment ko retenir Apocalypse 5 8 10 bon et voilà yebi ata notion ya makamyo sote fona la musama mama la muka ngana zo mona ngo aller ni comme ça mais na yipsi bango butala bisimbi ba utali kolo bisimbi ya papa bisimbi ya nanga bango ba utali kolo bazo ya koyemba bango batali bazo mona te grand frère pe maman la musa la muka utala makamyo lek no sala libanda ba policier bazali ba yo kanga biso beta article ataba beti menga na omona ti ba ko kende même 2 heures de temps ceux qui ba kende na tikalika moyeno le bezate na jupongi 3 jours durant deuxième jour ba 3e jour ba yetrome na zotika makele to ba kende na tikalika mais papi ozumona kanini na bina omona ka bisimbi ya papa bazuta likolo bazukita na mulungu tout droit balati pempembe so baye bayembi ba contourner sika nazali bazusimbanga baso na so bate peut-être comme na moi liboma moto ezo sala tenini babando gogola ko beta mama sa moko etikala wana tina bando ko yebisa bango banondi mate 3 jours après moto wana monani ba libérer ba parents makelele wana sili nango c'est un peu compliqué donc on a un internat le jour de vacances vraiment c'est difficile hein. Jour de vacances te zongi na pêche et pas na biso rivière moto za nango kombo le bush na côté bande ko na za moke côté na biso e ko za banda oti même ko katsa goudron na monlayi monene comme si goudron mwindu comme goudron profondeur mo ça na été moninga auto zala ko kende na pêche comme on est konde ngape konde pour ya abîmer na oncle ngande na landi de yakina oncle biso tozaka na oncle moko na famille na biso oyo à côté ya ba mère bazaka 3 personnes 2 sœurs na mobali moko to habiter antécédent ni bazaki na ba village voisin antécédent wana ngana éviter ngana utina na utina ngana internat to so la pêche boye au moni place za ka mur gula boye mais maye bandiao donc ya komata pour nous quitter la faut qu'on contourne ou qu'elle pas me souhaiter comme ma place sur le pêche na mona bana monsieur 4 garçons na pirogue bazo ya mbango eye nebite nini bazaki nango kimia yebisa ingate pour banako ya vite na vitesse place tozaki na pirogue là-bas tiba comme on ngana na otala bon je le savais je connaissais même pas ces gens na bando yeba ko tubango te banani na yebi ko tubango te batawapi et ils m'ont pris babwaki na kata mai mais pona mototo kenaki na etango amoni babwaka na mai parce mai wana bando pardonner te abika ka sili mwana ndeko nanga akufi wana zokendo lela na kata zamba kolela mosika kolela je savais pas le boko nini ya kozwanga tikuna bango tango mona koyi na mai na zindi bango bakimi na bango bakay batikinga wana je savais pas comment na yeko bima subitement na mona na komi libanda mai na ngombo wana na matai comment je sais pas nzela na yebite muta yebaki nzela yewana na komo fofileka na kadna zamba ti yezo kendo kolela nzela tant on a bimelie il y a le bio mais yo ko finalement yo komisi akimi abina kimite nzamba bimisinga obimi ndenge nini c'était compliqué alors il comment que prochain en mboka ba village voisin so baye po ba to samba na ba jeune gens ongana yeba écoute to sambi bango bazaki na argumenté parce que ngana yebagete to zaki na bona problème te babo ngana mai et sengara na ku fofo mai wana bando pardonner te mai le bus na siko izaka mai moko izaka compliqué bangi saka peut-être sika na ba côté mo supo diminuer mais kala izaki impossible donc
ezaki monene quand même maïwana. Alors à un certain moment tosambi ba condamné bango au faut ba en prison nga est encore à ce moment-là 12 à 13 ans nabi ngape batini ngana mai nangana kufa nzamba big singai pour la décision nanga botika bango ba yebere makamba salite ba pesa ta amandite ba pesa ta ilokote nzamba salinga donc botika bango ka libre nzamba alimbisa bango nzambe nanga o azakat nanga alimbisa bango mboka mbaba msuba bino no mwana ko sala bote yo ozaki mutumoko okufa kutu mususu tango zindaki na mai azui même nini page abambi po ezo na mutu kufa libela mais nabi etali bango ngana yebi bango te bango moko na nzam na bango botikaka makamnyos bolimbisa bango nga moko pe na pardonner bango bana tina ba de dommage otenga bi ba ko pesanga na yelo côté mon Dieu m'a sauvé nzamba big singa je le pardonne banda prochaine ezaki comme ça ba mputa mutu nyonso ba bikolo ba mpaka bazaki wana bato ya leta ndenge na ndenge bazaki wana ba bimemo no za ndenge nini makamu mnene bo leki lingi ata mande tata nini te habité bazaba ninga bango tozaba mboka voisin alors c'est inutile toujours vivre le conflit bango moko na nzam na bango et puis bango moko bango nyonso baye wana bafukami libosonanga bazolera baembrasenga et kamusi bandeko nyonso na kati mboka wana ben selo ba mususu nde bakotaki prison selo ba mususu nde bafutaki bamande. Moi j'ai dit non ata eloko basala te bokabula kaka masanga bozana ngo bomela nabikaki ça fait déjà la joie botika bango batikaki bango makambo elekaki ebele na baklasse ba famille très pauvre natikali na binternat mboka ozozana ozo parcourir 25 km chaque samedi yomoko soboke samedi na kozonga na mboka pona koluka moi ressources pona vivre après ozonga lundi tongo na ba 4h pour comme 7h30 kota na classe c'est pas facile tina bando rencontrer na mai msuto zaki na ngo zaki monene mais ekauka ke comme na pied. Il faut que parcourir car na katna rivière wana na courbir moko c'était compliqué. Ce que nous ambassadeurs que j'ai dit rencontrer vipère to kutana face à face boye wana so tombo asi atombo mutu comme ndenge vipère sala ka cobra ndenge cobra sala ka mutu comme nene boye pembeni apikinga mais tellement kaka azaki na descente ngala zoko monter abando yamba umena courbir to kutanika boye ngapena tellement ki inerte na sengi nkolo nyoko ceci eswinga venena ngo ça veut dire na otombenga moko awa pena osila kanga moko na zamba wa mutakoyeba te na kati na mai boye tika akenenzela ne yebisa ya nzamna akenenzela ne wana zana erona 14 ans akenene ngana lekana ngai atelemi pembeni akoma pembeni lukolo nanga na muna zindina mai yemoko akei abimi pe libanda ngana erwan na ju force ya kokima mamoke na kotelma pembeni esa aza kotina mai tepo ya kokota na makolo nanga no akei directement na yebsa kutuna motote somo za kinga na nzela nyonso wana. J'ai dû rencontrer même à 2 centimètres pour banyoka 3 fois na katanzela na bando kende po iswanga mais nzamba sala ki grâce pour te na parcourir ba biloko ba étape nyonso na leka c'est dit mutu abel ko leka na kata famille va rencontrer ba problème ba maladie ba kande na famille azate. Ça veut que pendant na tant ba parler ba kabane ki ko futa ba frais scolaire et comment qui difficile. Wana banana mboka fuba tinda yo moko na mboka na bazamba wana parcourir okanduluka
au parcourir na batno so singa ba minerval ya kufuta ba frais scolaire o kene pas membre de famille ngapena sana bana nanga c'est impossible ngapena sana bana nanga ya fois na école faut mata au kata bambila ya minene ya ebele tout un tas au sala tout au kende ulukola banda ti même na mikondo pona uluka koteka bambila wana na scam pour ba frais scolaire c'était compliqué. Vraiment compliqué. C'était compliqué. L'isolo na Europe maman comme la moi no moni naissance na yo kokola na yo makamnyo sokande yo molobi c'était compliqué. Oui. Ba complication les bandé déjà copier sur ba leçon par rapport à venir na yo makashi ba leçon et quand on a bando za kokola déjà na koyeba que non fona lukandam alors hello kezaki ponanga même na bomwana tant on a moni que vie est un peu dur na banda za ku lukandam alors fona kota na église mon église na biso za na mission oyo ya biso église la banda wa tikuna peut-être ya monene mais le samedi chaque samedi ngamo da bando kota na église na vandi église mobimba ngamoko donc faut méditer même 2 heures de temps sur la méditer la vie en Zambie comment il est comment je dois connaître Dieu et na comment de lewa puis je vivais déjà la valeur de Dieu et nkola bande déjà comme banda ko se manifester na katanga moko dans fois sur na bili kamboye marqué bateau à table au chat mais peut se réaliser vraiment alors bateau on doit comprendre continuer na yo parce que histoire ezopé ça moi pas si bien que ndenge ezokende là côté biso to tikala ikana image ya ndeko oyo ya bande église nazo ebateza cousin konde wana to grand frère bobota makina ye opé mamuki omela na mai poto continuer sur l'isolo. Chaque homme a une histoire et chaque histoire a un parcours. Ah oui, Mukolo Masolo, émission la minute à Sika na Katia FM Télévision. Chaque dimanche na 17h juste, pérédiffusion lundi na 22h juste. Mukolo Masolo aye pour na suki sabato ba betara masola batu mabe. Bato ba baby sara ba image ba. Tu kolinga te ba lo ba solo na yo. Mukolo Masolo eza émission oyo kolo histoire ye mo ba betara solo na ye. Mukolo Masolo ayepo na kokanga banungu nungu nyonso batanga bakomba batunga ndenga mabe benga biso na 081 399 552 Mukolo Masolo bino bat botangwisanga sanga mabe bosuki po yo bosuki. Et oui, bandeko balandi ya FM Télévision, tozaka na cadre ya émission na biso Mukolo Masolo. Mukolo Masolo na biso lelo toza et pas sa grandeur, le prophète Kondé, chef spirituel et fondateur de l'église Liloba na Nzambe, aza kobetela biso solo na ye moko prophète tozoyo kali solo ndenge ka tolobi tozolinga tokomaka isika wana bienkezana na mulai toza na patient photo yeba vérité nyonso betela biso continuer biso lisolo oyo ndenge kokola ezalaki kobota mana kokola ti lelo place ezomema yo bien que mystère eza ebite na kati ya kobota mana yo pe kokola toujours comprendre déjà na koloba na yo yo mokolobi c'était compliqué. Continuer biso comment c'était compliqué. Ça voyait alors le solo tellement obeta na banda ki bandana na bota mitete na yeko bota matina bandoko la po batbaye ba sika makambo yeute et d'où je viens et sika na komi sika na zokend ouais banda pour moi j'étais avec les amis même na baninga na mboka nga kosakana na baninga bo ezaki zakite fona vanda na coin nanga moko na koloba te pona loba ko sala journée mbako yoka mngo na kate so tuninga te jamais parce que na bando tuna kakandam liboso na bando sala mitune pa batu me batu ba aussi protete pourquoi ngomba pourquoi nzete pourquoi boyo pe mituna alors na monike batu ba komi ya fois fatigué na bandi et on a ko tuna ndam nanga chaque chose et na bando mona chaque samedi fona ko dans l'église. Au moment où on a na 4 semaines primaire mais au lieu na kenda bakaye na classe
na bana somba évangile somba pesimbo olia na midi nga fona somba évangile selon Jean selon Matthieu selon 4 évangiles nyo se koka ki pona nga ezaki joie pona nga pona ba évangile nga na kende kana ngona zonga nango mariso mekutanga nde balobaka so oza nanu concentré pour tanga Bible ezala ko pesa on dirait vertige mais moi ba évangile nga ezaki pona nga trésor nga et puis tant ne komona bouquin mona lokotaki ya parsha Marie na Bernadette na Lourdes na lobaka mais wow so simbi chapelle sambel devant Marie et que cause bouger peu le banga pe na koma qui automatiquement fanatique à chapelle et na banda ko remis chapelle correctement et convenablement so Nathalie na silsi ba classe directement na grotte na chapelle na sambela nyonso fona silsa marqué et bandu bouger na zeli na lukiata ya bleu et répondre na lukia vert et répondre na suki saki na pembe répondre na bon peut-être qu'on a pas deva Bernadette ou le bac mais pas nanga bon au lobité alors c'était pour moi un jour point d'interrogation mais pourquoi qu'on a au bac mia au lobité na parvenant à comprendre que nzamba na ndenge na ye tango verkisha yemba nzembo na mususu na oui pesinga mo inspiration moko et pesinga orientation na bando sambela à tout moment sona na fukama na mutambeto même na internat nzambe la kisanga église na mukilo na ressemble mukona okufa ce que je demandais quand mukona okufa na mona atana okufa jeune atana okufa âge atana kokola teme pourvu que na mona mukona okufa na mona na besoin na mona moto babenga kanzambe na vivre elembo mutuana yepe amonanga pena banalo bake tina sana se na yokayo yopo yokanga to solo la banda 4 mani primaire na bando lembate jour et nuit fona fuka mana mutambeto avant la lala avant la muka so pe na côté l'église na bando tuna iloko aliboso nzambe na côté yawa na zalia wa l'église ba meminga na baninga ozalia wa ou bien ozate so zate yebisanga heureusement que abando ya fois que vous la pété d'abando s'attendre à que réponse na yeko zala d'abando mona comme image nyo sa toiture parfois longue vision en extase alors film moko mutafiwa bo so na bat mais mon film moko leki il y a quelques secondes après ezo lo balikam pesuna moni vision abi awa nazat na loboko zo sala boy na mongongo mais cérémonie na mona zo le kakuna bo bazali bosu ya batu bien yo abanda ko répondre que na yebi ngote alors tant on abanda ko zonga na bomoto na yebsi moto bando ke na ye awa tata répondre nga kazate o nyo sezalia wa ayebi ngote na royal soute na bono zala automatiquement ko bande wana ça tel peut même na internat vi ya liboso kolo ayela kinga na kat na pongi ça que na internat première fois na kango na école secondaire kango ero na commune secondaire na monika jeja kiti na internat na iko zoto ke likolo ngana bando kamo likolo abi oui directement sur la na main droite nga nazotala ka oh Jésus mukokisa mutu comme oh Jésus surtout ton mat on dirait l'ascenseur vite na viva lire le mot ifungwani to koti ikangami makambo o nazwi na Bible yo nebite batu mingi batanga Bible na makambo itozwi na nga kuna upesa commentaire te ba doit vérifier bango moko makamusus mingi batanga ndenge musus mais on la pesa explication na koyemba ba cantique nouveau na koyemba ba cantique de Moïse de l'agneau na koyemba ba ville sainte c'est pas facile hein nzamba yai abando l'accent makambo na bando que mona première fois na mati na mona ba ange ba tondi dikolo ba mapapu bazingi bazoli yemba uzomuna partie supérieure uzomuna partie inférieure na mapapu uzomuna que oui na joua moko ezaki non ça ne va pas donc c'est impossible de décrire sengre muta vivre ngo soki caméra ezaka comme manandoto
na maintes fois on collabore ya ozwanga ngezala ka ko filmer ko ya ko lakisa bato mais c'est impossible pour bandima voilà ya on sali que tina zokola j'avais même pas l'intention na comme na sala na comme moto boye na tanga ke nzambe pesanga boye na kende boye na comme boye rien oui c'est là que c'est plus sanga que vivre dans notre présence nzambe et que semble tout le temps. Ça veut dire que famille pauvre, il y a des fois, on a commis un internat. Là, il y a une mission école secondaire Kango. Il y a une ESECA, on a une école ESECA. Mais 120 km, Minerval, les athées. Tinda 11 heures, va renvoyer Kende, Zonga, Lamboka, qu'on a un frais scolaire. 120 km. Pena okende 120 km mo kanisa au koma kon et au koma ndenge ne pe yomo po na mboka na banuza la kotanga ngamo c'est vrai que baninga banuza la 2 3 ou 4 ou 5 na mboka mais comme ndenge maman vivaki ya fois na mboka ngamo kona école wan. Heureusement que des papa na société a produit il y a fois camion où il a produit sur les comme atina mboka ba moninga en pleine zela ngamo na makolo alors nga bandola peut-être pour na comme 120 km ko là 2 jours 3 jours na zela na moni pe camion yena ba 15 heures tomatiti na ndenge na komaki na mboka c'était compliqué mon na zela même que nous soit ba frais scolaire ba minerval da bandu kutana ba gorille. Période sur la kutana plus de 10 gorilles bavandi bangunyo sur nzele sikana so ekela bangwana bavandi wana ngana spolo ya pembe na biawa ba gorille na yebaka bazaka méchant et suki ponanga ezaki descente ngana vandi na zotala bango ba hotalanga mususu ba yiti pembe nango yake munene makashe ye pembe nanga pende nyufta ezwa ni flenga na moni yango moko tie zongi ce qui na modèle ni alobeli baninga bapusa ni pe bangonyo so bakei bakoti atikio nazaki na peur moko bleu nzamba lobiko bangate baeka pour batala me ba sale le côté tina ndenge bakei c'était compliqué pour nous connaître soit ba frais scolaire pour nous zongi sanga na mboka mais ti na ba parents de ba kabona ki ba classe P et au comme compliqué soutien financier zate bon ba parents ba mérite ba se dire bango moko bon lukula mbongo eza soutien kende wa prendre menuiserie na lukala et pas oncle paternel ndena koma ina lukala donc motali bosa bandiko apprendre menuiserie na bomwana âge na boy calculer ou première année secondaire na prendre menuiserie pendant 6 ans. C'est compliqué. Na si peu menuiserie bien après na kena pendant le camon ça na mon entreprise moi comme tabano diriger entreprise qui handicapé comme papa ngoma ayambinga na côté au moins 30 menuisiers établissement ils ont marché. Quand on a salinga moko na sali ba biyonde comme chef menuisier na bijame naza mwana ba pala ba mikolo bazali bo pesa bo ba yakala bazala ba chef ngala zalaka abi non yondo za chef menuisier effectivement entreprise tombwana ke mati ba meuble ba loko ndenge na ndenge ba beto par mois ti abantu ko tombwana abi non lula entreprise za na Kinshasa yo kana Kinshasa o diriger musala au diriger entreprise na Kinshasa na eu la mutation pendant le cas la tiao aucun membre de famille ata mutu moko ya pembe na mboka ata connaissance moko mais batininga na ba membre de famille na bango dans gérer pe entreprise et mati mais kuna boyo la karapo suka sanzo lia ka kwanga na mutu Thomson futa salaire ba futa kate durant tous ces années na sali kuna ata salaire de la kate na bime nazo sala mais ba para ba vivre ndenge vraiment ba para bon mon que moi na pe asisi mo sala hazo sala ben que zake pénible période wana pe sika zolala babi foya ulala soto sisi ma solo 23h ko la muka 4h poto komba période mususu entreprise ba no futa tenga pe na ndo bude entreprise babi bio zonga sika ozalaki kolia ikomi difficile il faut ça une semaine le quoi il y a terme
alfa kolongwa kuna na Christian Zubulambe motiko koma kasavubu makolo pona kokende luka mosala na kasavubu alors na yiko mona bon nzam nanga awa na moni vie est comme compliquée na place moko na zara reconnaissant na place nzela Bulambe na courbir moko nde joie nanga yaki ndenge nzamba ya kosalelanga na koma place wana na pasi na peine nanga ya nazonga lukala na uzonga koma ya pas l'argent soutien zate makomi na lokoti au moins 7 makuta ya sika ero na makuta zo renye ya sika 7 na les 3 jours mbongo sili na vivre son degenini kolia nulle part c'est quand on vanda et combien peu de bandade et peu comme compliqué moi relâchement parce que j'ai peine à décourager ba de foutate na yiko le encore place quand même place 3 makuta ya sika et c'était pour moi trésor moko na jipo na l'aide des jours 2 jours après j'allais encore côté même place n'est que le côté 2 makuta donc place moko et les saginga na zela bula même place wana reconnaître artiste ko zana mémoire nanga après 2 makuta deuxième jour na zu musala na entreprise moko bebe entrelkin na comme chef menuisier diriger tout ça ba psika mingi ba réaménage ko sala ba entretien ko sala ba misala ba ya ko bongisa bandako ko réaménager bandako beba pote ba konja leta ba ya ko vanda on a travaillé na bisike belito sala ki ko réaménager bandako ko sala menuiserie na yo wana na menuiserie kaka wana après entreprise pe bando tombo na tukoti mutu même patron aza de loko teme lobi épanouissement total ti misala kola ke kuma ki makash ne mona ke à tout moment fona kende na église ko semble mutasul basé parce que église na Gilles mais na pompage poto banavona erona na pompage église ya kitoko ya sol ba mona na Gilles fona la muka 4h 5h tinjil ko kendo tala église wana fona tuna zambo zale u paso ayepsinga na zate yepsi mutu ameminga na musala pamba musika na wuti na makolo na zongo suma makolo zamba lubia zali awate c'était compliqué na tambula l'église belé l'église muso na banomo na kabe na ndoto ke awa kochama kolote na yebi kutanguta na oleka na ko détailler ba kombo l'église wana te peut-être plus tard ti bayo preshinga période moko bo na bibon fona ke na mi pesa kama sala ya ko sambela nzambe et on a bateinga na bima c'était difficile pendant une semaine gar on a bandote yanga jour nyoso chaque jour so ya vandelinga bi non frère tika ko distrainga bisambe na koma ko boya na linga soko sambela te wana ko kota kuluka ba vie musicale na ipsi baninga na quartier ko na pompage na ko nourrir famille na vie musicale c'était compliqué na bomba orchestre na meka ko kota mais na kene kanga moko diambate masangate ngala musique mokili mais tant que ndimeli convaincre na côté na bima première fois na lukimbo ngamo na beti concert suka na biba isi ninga ngana komiko sala nzam na komoko sambela plus question musique mokili na futi bonga concert to beti dimanche culte tilelo na côté sur la musique à concert après on a commencé à bima depuis 81 batindi biso na ngandashika to kendeke ngam mission vanduti na de service brusquement ba koyepso 11h bazo kende mboka boye peto kenda tito sala kona na sala na kasa oriental 7 ans ne banda musala ko sakola depuis 81 nandimina na 78 na 81 na komi musakoli nkola sala makambo belé na bima et ti fin 94 de lukula na bando sala sona moni makambo onkola laksinga na ndenge kola bando ya kozanga minga likolo na ke na tongo fona la mukanda ke ko yebsa fondateur ya bima
Mutamoto a paix à son âme, l'apôtre Paul, il était gentil pour moi. Donc, il était gentil pour nous. Azaki, Nakobo Sanape, Mutamoto Anate. Apôtre Bolia. Oui, bah, alors, c'était un moment où Makambo Moko impossible, que moi c'est abattu. Ni tête, ni pied, du solo, on a écouté, mais tant on a abandonné ça, boli à réalité, bah, monsieur, bah, comme on a jalousie que. Bande kono basakoli. Ah oui, oui, bah, bayangelenga ba miango. Mais exact ni tête, ni pied, ni du solo. Donc, c'était compliqué. Des erreurs babi bon quitter que des punitions suspension pour ça la banquette il y avait rien du tout il est là ata likolo et soyez ngaba bamotranga kama makambo belé bandana botama makambo sona détaillé belé makambo babano monter c'était compliqué na vandi de couloir bi banda église nanga na pas d'église ni nabi jamais na ko simba mikumba batute mais façon où Nzamba bando bimelanga pona ko yebisanga na bande église c'était compliqué nzemo moko yemba kana église ezaki aliboso na église e Nzambe nanga yo kamela maloba yanga mwana na yo nakokumisa yo e Nzambe na bomoy ozali nanguya misala nakokamwa mozali sinanga nakokumisa yo tata nakokumisa yo kolo nzemona wana composition na moko composition na yo donc inspiration bayemba ba je bayembi na butu ngape na zolanda ngope na tongo ebimi réalité nde nzembo ya liboso église mai donc na bando ça c'est difficile pour bima na église wana so okebite pour so bimi OK balobi okoréussite ozalakana ba problème oui ti na vandaki pe batu bando ya même banda kala mbongo yango to kento sa l'église ngana bando ba jamais kula tini ngana makamwana tena ukumba mikumba batu te do église ngana bandi ezani na maboko mutu ezani na cousin ezani na camarade na bandi kande kola bando pusenga na yebisa pe tala bandimi abima te na bimikanga moko donc na bima obima qui pour la suspension wana suspension après na 15 jours la suspension vite zongana vanda na makamba bamba ke bakosa ke du début à la fin ata fait moko ezala kité mais ba bambi kaka nasi mokolo benga pona osambi sa bi bon sona bi oui bokolo bak oui asaliam sona bi non bokolo bakana coach bokansande bokansele na ndiminyo so boko kanisela o nyonso boko sala on ngala za d'accord tina ndenge na bimaki bon le responsable abima le fondateur il était gentil pour moi alors qui est l'autre abanda ozala toujours amour envers nga malgré bateau bando poche même yemoko personnellement bando le ba même temps batikala ke bosalinga na erreur boko sainga pona na benga na mwana nanga wana parce que parce que considérer nga il y avait beaucoup de choses au kula bando sala travers nga au kuna bando sala ngoten mais ba message j'ai amené bando sala même temps on a zaki na ngaraji quand même temps on a un embouchement si un problème j'envoyais des lettres bossala boy ils étaient n'attend au nombre de 3 na wotanga bakomo na banyo sauté na bando tinda na tindi mukanda na tindi mukanda na bando ko kamba pe ko yebisa bon sala bossala tant on a zonga gipe pour kende coordinateur ya Congo central na kuna malgré makambo ebele le kaki pona coordinateur na zongia wa batinga na mokoto na mboka fondateur sala mando se manifester na katanga za insondable donc compliqué nakata kusakola wana depuis 81 kaba vandi sanga sika na bando vanda babi yo otiki mosala pona bando sala error na ba centre handicapé physique babi otiki mosala pona kota na bima pona bien mosala ou bien église ngala bien na poni église moi mon akufa pauvre mais na li atama tembele mais na sambela ndeka solo ba bitikanda ngala tikanda ku 6h na zwi chakos na otambola na nzela na otala erona kuluna enfant de la rina babanda te je devrais être le premier enfant de la Nathalie
pona olongwa malueka pona okasa pona malueka banzete nini kozana kasa pona nina yaka na butu na mataka na shakoshi nanga o izana kasa ye bombanga pona lala kana nzete gloire à Dieu na commune de église na trouvé garçon moko abi frère yakana na vu mosala ki chantenele yako la otikala kana ndako nanga mekele ndako sanga mambo yeba tangu to bondo sana ba misala na biso to bondo na ba gombe ba bisika minene ba ndako minene metango ya bani mosala o kuna kosambla na église abima na komiko la ndako na sanga mambo erona ba ndako sanga mambo zaki mususu kuna distance na matiti ndako atole ozana kati ozotala bo ba hali banda na ba trou c'était compliqué et oyebi et loko kolia te tongo pourquoi oyebi ya faut ça 3 jours sans manger mais ko sambela moto pe bainga na ndako yo tiki musala pona église okokufa ngana bandoza na réponse sona kufina moni nzambe okubamba pantalon nabi atana bambi pantalon pona nzambe na za bien conviction on est bando uto wapi ozo banga j'étais toujours avec mon Dieu na bando za la ko compter na nzambe nanga okumbela liboma pona nzambe na biso na beli liboma nzambe yemuka kubatela nga okukufa nabi atalelo na moni nzambe c'est bien malamu na kufa na mona nzambe répond mutamuto ana bakazanga réponse te abisi kona ko répondre nini na commune balabala nzambe kama mutabatela nga effectivement tina ndenge nzambe pe na confiance na banda ko accorder pana ye na dévouement nanga pona nzambe vraiment asala ki grâce pona nga tina sala grâce pona nga yeba tawna bandi église qu'une fidèle église atamoko na benga atamoko te na yebisa tamasali mokote moi-même j'ai commencé à convaincre 2 personnes mais 3 et to bandi plus to bandi pe église babi po bandi musala wa bokolo lupango babiso ba yebisi kuna esika to bando semble que ce bovandi sakande kwa na beaucoup kufa étant donné que 1 mois avant moi na ne akufaki po azwaki ba point na classe te kendaki ko comédien beka chesinga ti ba yego trouver que akangami déjà na singa bakati mais mourant na chelo sambo 1 heure de temps azongi ti lelo azali vraiment ba bona ki misala moi si pe akufaki ba yeko benganga moi si kuna kufi mais akufi mais yanga ndini bo sambela kona bokene pa batona ba biteka kayo na sambela tina ndenga zonga ka 2 reprises na ndakwana mabiso bo vande to okufa bobima mais banda to bima musuba kenda bazala asute tito komo luka place ko sala ko bande la église na bande ko na biso wana sa grandeur prophète ko déplace ko bande église wana il faut to lo bango penza na kimia po wana nde likambo po biso to zana na yoki li solo nyonso banda avant obota matina ndengo botami na bandeko oye kishasa yo moko batangi ndeko te mais tisiko nazolinga na ye basoki ndeko wana kokota na kobanda église to ye mutabandaki ezakata mutu moko abandaki église ngana zana nakanisa okoloba ta oyekolaki mécanicien mais yo sali menuisier mais pourtant balobi banda koteka mituka nayibi kutu commerce te na sala kutu commerce te na banda ta commerce te ata trafic ngakuna izatengana badoza kana confiance ko sambela nzambe quelque soit na nzala prière quelque soit na joie de sambo na bando rendre gloire grâce kana nzambe nanga et puis na envisage ki na kuma ko salela nzambe te loin de là ngana yebsa baninga ngana osala kana vina ngapo na laisser famille ka musique idée à leader ya église ezala jamais idée wana loin exemple sika kotunanga na bana ko compter nango te mais c'est ça masolo nzambe so ayeko visiter yo ça compliqué nyoso yeko beta mapenza te po ba visite oyo na bana zo toujours yankolo ko vivre Jésus a kito mona mutazo kito a comme liboso na face à face Jésus c'est bel et bien le Christ Jésus nde mobimba Jésus donc maintenant malobe bando sanganga na maloba na kolenga suka simba bano simba na loboko à droite wana nganda rotala kaka Jésus toujours concentré bo à maintes reprises na yebi ko tanga na mbala automata
ensemble c'était compliqué. Oui, c'était compliqué. Toza awa na cadre ya émission na miso mukolo masolo mutuye mokabeta li solo na ye lelo tozaki na les prophètes Konde Polo Dominique sa grandeur chef spirituel pe fondateur ya église Lilo Bananzambe a pesibiso Genèse na ye comment est-ce que ayaki avant abotama makambu mama na ye bandaki komona koya na ye ba mystique nyonso ba mystère na ba miracle oye déjà salaki a tinandenge akomaki travailler na église bima comme Mosakoli ba bengaka prophète et puis problème ekomaki yango nde kabola ki bango jusque là toyoki lisolo ya de côté nanité oyazaki na sima na ye il a confirmé qu'azala commerçante pour vivre peu vie hésité pendant ces temps là ti akomaki na Mosakoli ti asisaki ko sakola na église bima à vivre ka vie ya ba pasi ya kolia ba kwanga na ba Thompson na pourquoi amoni na bola mais grand commerçant multimilliardaire grand boss to ebité zo se situer wapi to continuer suite toujours avec les prophètes Konde Bokozwa deuxième partie ya Mukolo Masolo.